Premièrement, initiative à Malamu, Félix Antoine Tshisekedi a initié pour la consultation politique. Consultation politique et coquille
pour permettre à biso to bima la crise politique au Bondoki ya FCC cash yango la sengi na peuple congolais pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État na initiative à malamu o abimisi consultation politique pour la mutino so za mutema malamu à raison des visions chef de l'État chef de l'État c'est le peuple d'abord placer l'homme au centre de tout et puis deuxièmement to remettre le solo FCC cash ils allaient accord oh ils allaient là l'axi bon limite dango oh le peuple congolais ça dit qu'on retrouver yango to sengi na peuple congolais oh ba été le véritable accord oh Félix Antoine Tshisekedi a signé na Kabila ils allaient le peuple d'abord placer l'homme au centre de tout yango peuple congolais na sengi na bino soutenir Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État muto intimider bino te parce que mon conseil moka azana ba initiative malamu oh ça la été to bima la crise oyo bata FCC ba bomamboka pendant 18 ans yango chef de l'État na bolamu na molingwa sana ngo azoninga to bima la crise ya Bondoki oyo ezali ko dominer na mboka na biso et puis troisièmement tokolobela matali journée de la base oyo IDPS a célébrer ngo na Kikwiti pona kolaksa la phase du monde IDPS ezali partout yango la sengi na peuple congolais pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État. Il n'y a pas un deuxième président, il n'y a pas un autre président, il est le seul, c'est lui l'unité, le symbole de l'unité, c'est lui le garant de la nation, le garant de bon fonctionnement des décisions. Il s'appelle bien Félix Antoine Tshisekedi. Et puis député Nyoso boycottaki. Appel à Joseph Kabila, n'a pas si bien merci parce que vous avez vite compris, vous avez déjà peuple à comprendre, vous avez déjà mati, boboyi, jonction à Bondoki, où ils allaient barrer route pour l'intérêt, il y a peuple congolais, Nzamba Batelabilo. Ceux qui ont besoin de contacter pour avoir la vraie information, Bobéna plus 243 81 99 18 616 plus 243 81 99 18 616. Je suis sur WhatsApp. Na bengami na combo humble serviteur Nabino Guilain Chiboba, le vrai descendant de Tchène Tshisekedi, 37 ans d'élite, il est PSA vaincu, 37 ans d'élite, Fatih Seke président de la République, 37 ans d'élite, Diexis. Bokonzio, Toroba Telangoti Bokoloye Subasiya Akosum. Azolo betake force du progrès. Tozo mona badongolo misu, boani déjà on meka pour combattre la constitution. Wa moni gaza prêt. Ah Shada, na biloba lo bozolo bawana, na sala double. Biso ba dipoge tolingo bananga ta lobby to tala nzela nini yo bandela bino ba batu mabe bandoki bobo mamboko banda 18 ans tokoti ba boloko le peuple congolais na sema belé bozalo pour servir ba intérêt ya Joseph Kabila un rwandais ba professeur à droit ba licencié le roi bino rwandais moro mayonnette amos ko diriger bino. Il y a un peu de communiquer avec le peuple congolais. Constitution, mon gouvernement, ça, ils ont pour intérêt à Bisso. Moi, l'union sur un beau cas, ça a droit à assister à la consultation. Tant que Bisso peuple, ils ont intérêt à Bisso, de permettre de battre les maladies pour combattre. Il y a un autre solo, Balabande, Kouana, Shada, Kalate, de cette opération, nage. Pour la bande à Funamoula, le 12, Bisso va à Funa, dans la rond-point, victoire, Wana. Faut aller samedi. Le 12, tu as la victoire. Pour t'expliquer peuple congolais. Bazolo Maming, Bazolo Baote, tu sais l'accord, accord ou sanine. Ceux qui ont un accord, on a mon batangi de encore. Moko Shada, le bien on a tongo. Alors le président de la République a un accord devant Kabila, on a balé. Maintenant on a Kabila Rwandais, na Kingakat. Alors il va s'agir encore devant le président de la République. Quel président va s'arrêter dans Moko? On va assister à un accord. Il va la route de Koufaka. Si on a un accord Kabila, il y a un accord où il y a un palou. Il y a un accord où il y a un mandat où il faut soutenir palou. Au Bomi Antoine qui s'est repenti palou à battre. Encore il y a 2016, on respectait en côté. Il y a un lobby, il y a un lobby, il y a un bino et Sili. Ce que nous avons prêt, c'est dans la balabala. Bon, en tant qu'élément à force du progrès, Blaise Lubela, le véritable mot la matadi. Beto Yaye. Kabila, il y a 2011 la matadi. Il y a carte rouge. Il y a très bien. Tu me dis en 2016. Il y a mon anga. Soit-disant encore en Gaïna, il y a même la constitution. Hein?
nyonso nyime sala busoba na bwala yayi nyonso betu simbala betu simbala ya fa bika mwana mboka Félix Tshisekedi Antoine Chilombo na mayele ine kena yandi ani violer constitution fait kaka na kata constitution nationale beto peuple ba autochtone ba Congo atake mwana matadi vrai mengumbe ngu descendant mengumbe ngu yandi yayi beto derrière le chef de l'état on ina nyonso bezaba a mettre des trucs bwala yayi Congo beto kena yandi ata mikuta na icha masa ata mimi motena zura mapata beto poursuivre nge ça m'a dit tango yake tango benofé yake tango ya IDPS na fachi béton ça na ko relever défi à peuple congolais na tabola yayi bengena tandi ya kusaba fantiri na bola fait mais vous na peuple tango mingi mais yake tango ya vous na peuple fait faut peuple parce que politique est l'art de bien gérer de conserver le plus longtemps possible et de conquérir attention hein politique vous nous fait merci vraiment en tout cas nazali na esengo mingi pona koyoka ndeko na ngai alobi na Kikongo po awa na kati ya IDPS tribalisme ezalite ngai nazali représentant à tous les autochtones de Bateke na Kinshasa na koyikoloba mwa kibwale bona loba bicho na yekoloba bien batar bangu ban bangabula liakeb telesole ke katari telemitamwe Tshisekedi ke tarabiu ide pese ke parti le biu ba sole ke ongwele ye Tshisekedi li yulubula parce que bulabo biu ya bete li ya yulubula vraiment li kama ye li kaya makan lona sepeli ndenge zali na yebisi tous les peuples ba députés ba sénateurs nyonso bozala derrière Fati Beton po ete mboka na biso ekene liboso en tout cas tola la pogite mwana mobali oyo aloba maloba moko papa nanga Tshisekedi oyo Antoine aloba eloko moko alobike tangu nyonso so bazali koboma bato na este ngama ya miso eza kotanga eloko wana etusha ngai dans le sens présent azali na susi ya mboka azali na susi ya bato na aza kolela bino boya derrière ye po totombola mboka na biso na kombo na Yesu Kristo de Nazareth amen. Premièrement napesi bino mbote ngai Christian Ngando mutu na bino boyebi bien awa tozalaki toyaki na matinée politique na siège ya parti bolandaki il y a eu des directs donc eloko na kosenga bino peuple congolais d'ici et d'ailleurs ezake bo s'approprier totalement et entièrement na consultation nationale initiée par Yemei, n'est-ce pas, le vrai Yemei, son excellence le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc mengi ya kolobezate tozane sengo makasi puisque dessus là dessus peu je dirais nyonso besoin mona kola mikakatano makambo ezo tambola te boy na boy ba problème tout ça et ezali kosila puisque après consultation ils ont dirait à peu près 10 ou 12 jours seulement donc ils allaient connaître n'est-ce pas une nouvelle majorité n'est-ce pas on ne sait pas ce qui donc le gouvernement il y a sali national donc je ne vais pas anticiper les choses mais il y a un des allés causer là il y a un des allés penser que donc aimer les chefs de l'État aimons nous tous aimons les chefs de l'État soutenons lui donc tous na mutu mususu le reste là tout ça banini wana obozo kanisa wana ba accord banini tout ça basi ba koti mai baza ko banga donc avènement instauration ya avènement état de droit donc instauration donc ya autorité de l'État merci beaucoup na lingina passer numéro na ngai na bino nyonso boyebinga surtout base na na Angola na Kabinda notamment donc plus 243 81 000 51 11. Merci beaucoup. Nabino nyonso bolandanga partout na émission na sala na page officielle na ngai. Boyebi yango bien, c'est www.christiangando officiel TV. Na aussi pe ko sala émission bolandaki yango en direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup Zambia Pambola mboka na biso, ba kozi na biso, ba institution donc peuple congolais dans son ensemble qui miaise à la partout surtout na parti oriental vraiment ya pays na biso. Donc minembo ba côté wana nyonso ba beni ruchuru donc mbote ya trop merci kimia mokozi boboto pe bolingweza na ba ndako na bino bolanda nga toujours.